Merci Nabilo Batubozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to chano océan du Congo la chaîne de libération et pas yoa pitwa ba Congo mani bisiko to ba bobele bo solo na ngonga la ngo pe na tango la yango chaîne bobele moko o etombola ka mongongo pe ba kala sa libekate et pas yo to sensibiliser ka to conscientiser ka to sala ka éveil patriotique to ali bongo ko longola peuple ko na bolema pe ko talisa ite l'état ali moyeni l'état ali assassin bisiko to chaka li tono na nzete po ete tobenga yango malamu et siko to ko la mosala ya Jean-Baptiste et siko to libongo basinzili polo ko telisa ba Congo mani ete tango ekoki to telema to la tamola to moetumba et siko to telemi ferme fidèle ko la bakuka pona ko zela lisekwa ya République démocratique du Congo et sika o to libongo ko kondola ka tango nyoso maloba yanko ko la biso l'élaborer o baki la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui partout dans le monde ezui ndima mondongo mobimba ezui na molobelango océan de la presse congolaise ezui et puis bongo mbote la ba fidèle abonné na biso ya océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement boko zaka bongo de cité pe na bilo batu bozoka libakwa ko la émission du début jusqu'à la fin ko like ko partager ko tia ba commentaire ba suggestion pe ba jamais tikonzombe alola apambola bino ezui mokolo mali loto ali bongo na preno mimbenga ezui mokolo lelo nini to ko lobato ko lobela maima ko leka na bandonto et pas wapi bato ba kokota na nzela ya Brazzaville bato musu ba komi koyela biso na ba frontière to koyeba te eloko nini ekoleka poete biloko bomoni massacre ba kokata ba sexe ba kokata biloko eloko wana congolais asala ya mote to kolobela maima ko likala este to kosimba mwa moke mwana mboka Bemba Gombo wapi atamboli bongo na Grand Équateur le boyoki nini Bemba akoloba to koyeba ko sobola pe to kolobela lisusu maye oyo ekoloba malelo na bato ya minene pe bingumba ya minene ko ba onje lokola bato basalaka moi ba sondage po tokoki pe ba sondage ya baninga otokolobela kuna ezaki 15% ya Moïse Katumbi ya Félix ya Moïse 20% ya nini mekasi na sondage pe bande ko balobi moto yo ali moto ya Basato eli bongo Adolphe Muzito na banze boko tala déjà pe boko landa yako pe boko mona bilili yango boli balobeli yango balobi azali moto ya Basato oyo alingi Congo pe ba Congolais bali kolela etikino lelo azonga na ngwende na epambate tango yazalaki Congolais abikaki makambo te etumba ya SSLaki etumba tokolinga to solongo na mona mboka pona mimbenga pourquoi sondage wana pourquoi lolengi wana pe po ani etumba ko sila te pe to moni bato ko sala bande ko Eliezer bazaki pe ba ona foire Fabrice abeti to moni pe ko na limete to moni lokola engindani ka ko banda makambo wana ya mona mboka Adolphe Muzito ebimi nini esali et pourquoi bato wana baponi bobele ye mbote mwana mboka mbote mingi mama Océan du Congo merci pour l'invitation et puis to pesi merci na balandinyo sur Océan du Congo chezamba liboso ya kolanda biso ba s'abonner eza moko ya mobundela mboka na kombo ya Bruno Mimbenga donc esengweza makashi parce que le autre kolobela makambo ya mboka et puis tokutalisa na bino makambo ezoleka na kwa mutu makambo ezoleka na est ya mboka na biso et puis omoni Adolphe Muzito lelo oyo boye tot banayi koloba awa boye Muzito aza le seul homme d'état congolais bato non Muzito travaille na Kabila mais Muzito asala boye momoni lelo Adolphe Muzito atikali me peta kotambola obena sala déplacement qui était na kikola pamba a pour na matinée politique o wa keneta na mitendi lelo oyoki ba ONG minene Bercy ebundeli ya mboka ba ONG ya minene ya mboka oya bapaya même no ya mboka na biso mama Océan bomoni lelo oyo boye Adolphe Muzito a classé parmi les 3 hommes politiques congolais. Oyo ba congolais bazo réclamer retour na ye. Yango zo mona biso bilenge oyo butu benga mi pembeni Adolphe Muzito tozo bengisa pe na ba mama baso ya Congo. Ba bilenge bazana no makoleza ko hésiter. Parce que soki ezaki sondage na Bruno Mutolobaki bano ba pesi bango mbongo pe a Muzito. Mais ou ben na olobela ye o jalelo. O sezaki bino ba komi mutu ya Muzito. Mais lelo oyo boye omoni batu ya libanda batali balobite Muzito asali même pas activité moko libanda mais partout so tamboli na Congo profond ke na Équateur ou ke na Grand Katanga ke na Congo mobimba ozomona bazolobela ka komba Muzito non seulement bazolobela komba Muzito mais Muzito aza le seul acteur politique na minute oyo atongi ba siège na mbongo na ya pasi o ba militaire apesaka 2000 francs oyo sombi carte na yo pasi te to ba mbongo azoke pa Kabila non azomonga pa Kabila te ba tuifo ba Muzito travaillaka déjà va pas Kabila
Sembola yango pe. A travaillé dans IGF pendant 40 ans. Oh, Mozito pas écoulé pas à IGF. Mais oui, Mozito a fonctionnaire à l'État. Tine moment là Mozito a fonctionnaire à l'État. Mozito a travaillé. Sembo po ezali ezui. Maman ezui ka marteau la kana mo marteau la. Bato ba yebi makamonga na zolo ba oyobo. Mozito a travaillé na bajili ya Lingeti. Na IGF. Tant on doit longwe, tant on a parlé bazui basali ba accord. Tant Jean-Pierre Bemba sala nini ba makambu na yewana ya kubu ya kuyoka batu ki jeunesse pas tant on parle ba ke ko sala ba accord na PPR na Kabila. Batu baba no Mozito a travaillé na Kabila te Mozito ka premier ministre au Kabila no maïté. Et ça la ka fruit ya ba accord parce que à l'époque PPR tika ko gagner na banunu te. So ba tali na crash nini batu ba gagner na banunu. Ezaki nani Kizenga nde bakendaki basali coalition nde Mozito ayaki ko travailler comme premier ministre ya bako à l'époque basalaki AMP peut-être que toi na bato basalaki premier ministre était nommé lokola Félix Kabila non yazaki premier ministre ya bako parce que Kabila gagnaka te donc yango no moni Mozito na mbonga gagnaki comme étant na IGF expert ya IGF et puis ayako travailler na primature na ndenge ayako sala partie na nouvelle là le bana madame a travaillé pour la primature oui à sala na primature kengo adondo sala bisika o kengo adondo sala bisika oyo boye ba nguludia kana ni je crois oyo nani bembe adula ba papa na nyonso ba sala wana Mozito a travailler donc depuis tozwa indépendance de 1960 till le tozwa en 2022 totika na ko soit un premier ministre roi Adolphe Mozito parce que a travaillé à sali ba réalisation na batamu que par rapport à ba kengo adondo to mona kengo adondo sala azonga na primature soki plus de 2 fois na ba 1990 1990 kengo sala a travaillaka mais Mozito azui mboko oyo boye mboka moko zaki donc ya kokufa na budget 700 millions mais ne kara mukara mene mbongo ya 4 milliards taba to no matata pono sala matata pono sala nini na mutu asali 3 ans na ndambo na mutu asali 5 ans na sa ba exploit belé ingali sa mutu asali 5 ans lelo o bozo mona tinenge bato bakomi ko réclamer Mozito zonga parce que yebi à l'époque étant Mozito zo ki primati so tali asenya bobandika akoseka otapeli asenya lido follow tenya elamba malongeza alite ba fonctionnaire kuta na parlons même pas télévision pour moi on ndako ya mutu ezaka serait ba mouvancier mais Mozito tango azui primati abakiseli ba magistrat mbongo abakiseli ba procès d'université mbongo oh banda ko toucher $2000 mais Mozito alongo na primati lelo oh boy soko vérifier ba professeur d'université ba ozwa $1000 $800 yango moni soko botan ba tali sondage wana ba lobi non le meilleur acteur politique congolais et Adolphe Mozito vu ba idée na ye pona mboka vi vision na ye ndepe ba mama bazolela na est parce que tant Mozito na primature mama océan bomona ka makambo ya ba 1v3 oyo boye ezala raté muto asilisa 1v3 et puis ça le seul premier ministre qui était na fond ezaka Adolphe Mozito ba image ezali parce que Mozito asala bono Mozito atika jamais au Kenya Rwanda nde bato misu balobaka amba Paul Kagame comme premier ministre pour ayaki na mission officielle na mboka na biso yango na lelo oyo boye omoni quand même que non ba chaîne nyonso à télévision tango IDPS yoki mbala moko baleki ba kosala matinée politique Olandi pe kuna boye Eliezer donc Mozito ka publication na Olandi ba parti politique nyonso ozui eliboma omoni ba kiba bandi ba campagne po baluka nini mais ba ko classer binote parce que problème eza ya mutu bako classé biloté pour problème ezali ya mutu bravo na fumumpa Adolphe Mozito ezali bongo sondage e uti libanda vraiment nzambe alekala ko pambola mais mutu na moko utaki epa ya ndeko moko na game na bilanga mama océan yo pozala kana mwa bango makasi tunana no papa Adolphe papa zate siko na mekana ko tuna yo po yo pe oza résistant oza kapé na ngambo wana est-ce que papa Adolphe Mozito sondage oyo et bimite ko talisa la peuple mbala moko ke yé na deuxième mandat ya Chilombo yé a kozala premier ministre non maman on sait até omoni fumupa tinenge asai na lokutu activité morote abimi 3e avec 38,9 donc ce qui nenga zozonga sura bandi ba tourner nae donc mbala moko première place nandenga tongi ba siège parce que ba parti même parti on a IDPS obi que parti on a bateki yango bateki parti wana et puis dans les jours à venir donc IDPS c'était qui parti bana Tshisekedi ba sombi yango dans les jours à venir siège à IDPS et ce comme supermarché maman c'est Congo donc IDPS nenga na déjà et Koufi yango moni élection en 2023 Moïse Adolphe Mozito
na Chilombo bazo sala remise et reprise parce que bato beto ngana bisa bango awa buke no remise et reprise ndeni ya comme président ben président de la république tanga lobaka makambo boye bato bamona Adolphe Muzito président de la république loba bien mais maman ça na ko sabino pourquoi est-ce que bato basaki sondage premier ministre non à cause la premier ministre était Muzito place na ezali présidence de la république parce que tant azaki premier ministre on a rêve na yo non rêve ba congolais nyonso tant azaki premier ministre bato tout ba bongi ba mona ki ndenge ba vie na bango changeaki so Muzito maman Océan we ba keno sa combien loso to banda osoma 300 francs kende lelo oyo buna wenze ozomona basali o makambo ba osa kuna akanya makasese lelo kola sa combien ya masango za combien 2500 francs ozomona pour ces ali donc na 2024 ba congolais nyonso ba keno Muzito a premier ministre te Muzito a président de la république oyo boye congolais nyonso okende ko voter massivement en 2023 yango zo mona déjà ba parti belé ba komi ko luka parce que non 2023 to ken élection yango mora webi makamona bisabino nouvelle là cas de la nation donc Muzito azana cas ya peuple so tali même elobeli ya Muzito na ba tribune ndenga salaka au moins ça toujours penché envers la population côté vraiment que non ba intérêt o ya yemo ko personnel la tiango liboso te atala kana no intérêt ya est tant Muzito lobby il faut tout ça la bitumba na ba M23 na ba Rwandais yebisanga leader politique ni na sali yango moni siko keno to ya popularité ya Muzito e matina est wana nyoso ozui katanga donc côté wana tout ya est kande Muzito ba ki il faut que ça la ko côté la ba Rwandais tina kati ya mboka na bango asuki wana talobi non il faut que tu appelles mieux tant to beta ba Rwandais to tiemi to luki to sali recrutement ya ba jeune to bando futa ba jeune wana $500 par mois ça côté ba prime na bango ça côté ba soins de santé ça côté ba avantage nyonso o ba soda ba zakana ngo eloko sali siko keno ba tutango ba tali bazui Chilombo bazui Muzito bazui na ba leader politique misusu babino mutaso mérité présidence en 2024 isa Adolphe Muzito parce que na minute oyo boy biso bana Équateur toko travailler de toutes les façons que Muzito a 98% des grands Équateur. Bon Bemba o awuti siko penza ko battre record tonti bagete ke Bemba gombo ba koyamba elo lengi wana Adolphe ko leke pa Bemba maman Océan omoni Bemba tinenga ki wana Bemba kindaki na mbongo bato wana nyoso mona ki bango wana bazolanda Bemba po Bemba na kamere bazowela place moko ko ma directeur ya cabinet ya Chilombo donc Bemba nenga za na biso na bango tout ko mina ba dimension moko na biki bato bia pourquoi Bruno ko loba bon non cela lobi bongo parce que Bemba komi communicateur ya Félix Chilombo donc ngo so ba Gilles Munyere ngo so ka ba tuana na bangobila donc ba communicateur ya Félix komi Jean-Pierre Bemba yango zo mona siko que non Bemba akomi na ko zo bangala lokola ba bouc émissaire na ye muto asala ki Équateur zo ngasimezana n'est-ce pas Jean-Pierre Bemba muto asala ki Badolite siège ya Mobutu ezala détruit ezanani n'est-ce pas Jean-Pierre Bemba muto abimisa ebembe ya mwana ya Mobutu o bakundaka na cathédrale na Badolite n'est-ce pas Jean-Pierre Bemba a profané ebembe ya mwana Mobutu nango zo mona lelo oyo boye Bemba so soutenir Kaya Félix o ateki mboka donc directement tango zo ba boye maman Océan mutu nyonso ko zana Kaya Félix na 2023 to comprendre directement que no bato ateki mboka yango ngaza mutu ya bumba ngaza mbuza biso bangala tolobi choix na biso eza bato bakozana Kaya peuple ezana ni Muzito bato bakoya sima Muzito ba président Martin Fayulu na bande commission bakoya ko s'aligner biso tozana Kaya peuple donc mutu nyonso o kaka lobika komba Félix na 2023 ennemi ya liboso eza wana donc ennemi ya liboso abomi congolais na nzala a participer na côté ka Minembwe a participer na côté ka Bunagana a participer na koyiba mbongo à l'état ko matisa ba député mbongo so Muzito ngasa premier ministre ba député banda ko futa maboité et puis vu ezaki normal est-ce que non Muzito doit aller premier ministre ba député bazo ba mituka na assemblée nationale ba defisaka bango bazo kwata bango mbongo ezo yeba na kututé mais lelo ba komi ko pesa mais ya lelo oyo boye nena bisabino que no Bemba komi communicateur ya Félix pona ba intérêt na etindo ngona Bemba kana ki Équateur wana Bemba so tala ba intérêt na ye Bemba travaille na bureau ya Mobutu comme directeur de cabinet na cabinet ya Mobutu a travailler na papa na ye a travailler na Mobutu a travailler na Kabila le père Bemba yemo ka travailler ki na 1+4 comme vice-président chargé à finance Équateur bénéficiaire d'année alors nous avons mis tout notre temps non Équateur Bemba sali plein cartonné non biso bangala tolobi choix na biso mutu nyonso ce qu'on a bandundu Muzito non nazo ya étape par étape
Mozito azalaka premier ministre ya Bangala kati. Mozito azalaki premier ministre ya bana bandundu te. Mozito azalaki azota le terrain national. Équilibre. Ce qui bena bandundu batongi bazela, il faut tonga penzela na Équateur. Ce qui batongi na Équateur, il faut tonga na Maniema. Ce qui batongi na Maniema, il faut tonga na Lubumbashi. Ce qui batongi na Lubumbashi, il faut donc Mozito azalaki te que non akabonde bomona lelo oyo. Donc Mozito azalaki équilibre. Et puis abana ko tenir compte ya politique régionale. Donc ba représentant nyonso bazala. Parce que ce qui imaginez-vous lelo o mama Océan. Ndenge tozomona lelo Félix. Ndenge tomoni bato ba travailler après Mozito Kolongwa. Ce que c'est que Mozito dans un esprit nationaliste et esprit lumumbiste. Elle n'est pas bon ni na bandundu. Mais asali na bandundu na lobité, totonga nzela ti na bandundu wakati. Alongo wana bi totonga pe nzela ko banambana kati na bamboko ya kati kuna boy. Abi donc tant Mozito zaki premier ministre, batu nyonso ba monaki chantier fungamaki na ba province nyonso. Muto ko lobaka no Mozito zaki premier ministre, abongisa ka na bandundu, donc muto na zandoki. Même la diaspora baby makamona zolo ba oh. Et puis il faut que na condition nini Mozito le seul homme politique congolais o akena ko confronter ba diaspora ba lobby Mozito soka ina poto to boma Mozito akenda avandisa ba diaspora atalisi bango à venir à mboka yo mona ba beta Mozito na poto pe ba diaspora et puis diaspora à l'époque wana bino boyebi ba André Kimbuta bakenda bazonga minu ndambo ba papa leo ke ngwa do ba luka ba ona ba mesa na se mesa na Bruxelles mais Mozito akenda na poto ti lelo oyo boy ba image ezali Mozito atalisa na monde entier mayelo atangeli ngo na classe et puis makamona zo ebisa bino lobby ceux qui Mozito azui président de la République maman Océan bon mona changement sur le plan de la sécurité sur le plan économie et puis diplomatie pour na Mozito goza la dernière place. C'est sa vision Mozito ça nango. Donc bantubati ka ko bana Mozito ça ni na banunu non Mozito n'était pas le premier ministre à Banundu. Mobutu pas ça président Bangala te. Tala siko biso na Équateur. Tant Mobutu atonga, il a fait 32 ans au pouvoir, mais bana otonga wapi? Na Katanga. Musika kutu na mboka na ye. Alongo na Katanga tongi na Congo Central, na Maniema, akena na Est. Mobutu akotala na suka, akotala Équateur. Cela veut dire que no batuana lokola ba Mozito, lokola ba Mobutu, ba nationaliste, nde biso tozana bango besoin de moni biso, bilenge ya Équateur. Tolobi choix na biso na 2023 na maponami totiki la Félix c'était qu'on a tobo élection pour profiter à cause de raison que non bota ba balingi élection te biso tolobi Bangala nyos bandeko ya Est na Kasai na Bandundu kuna kute pa na monto lobate pas kuna déjà kanga na Congo Central na Matadi to travailler de sorte que non Mozito azala président de la République parce que boyebi même ba américain ba yebi position à Mozito tanga lobaka monde ate mobimbe lobaka. So Mozito abimi na média. Donc na semaine wana il faut bien que non na baba kotu na Mozito alobini. Yango moni biso to sa bato jale loté ba chiffre ezali Mozito a proposé il faut que tia mosolo makasi na domaine de défense. Il faut que tia économie na biso ça la stable parce que économie amboka za extraverti. Donc nyoso to sa ka libanda auto dire ah maman Océan. Uta ka libanda. Même loso o ke na Bumba na Bujala. Même na Gemena ku ne pas Jean-Pierre Bemba. Mais autant que nous pas comme il ça biso ba sachet mais imaginez-vous ce que Mozito a eu toutes les provinces 26 provinces à Congo to tcheba bukangalonzo par batali bon n'Équateur mine bozama kasi bo produit ni fufu manioko masango loso na bandundu mbira pesa en Équateur kuni pa na biso PLZ ozo mona que non ce qui déjà biso moko bana mboka to komi ko lia et puis ce que to lié to tondi to komi ko bimisa ndamu to komi ko teka et puis Mozito alobi akosuka kaka wana te il faut que ça la connexion ko tonga banzela parce que problème pesa na Congo za na wana donc kolongwa bandundu oketi na Lubumbashi na ndenga makolo olongwa Lubumbashi okena Maniema olongwa Maniema okena Kisangani donc problème na nous biso ya liboso so Mozito azu pouvoir eloko ya liboso na ko telemela nanu sécurité défense yango za tanga za premier ministre asala ki yango te nde siko bon tanga za ki premier ministre bomona ki ba 1-23 akitaki na front et puis et ça même pas quelques heures ba 1-23 ba zongisa bango ti na frontière biska ba utaki tanga za ki premier ministre kena ko vérifier maman Océan kena ko tuna ta ba soda otuna kena sous Mozito banda ko toucher combien Mozito banda ko sombela ba soda yete comme individu mais l'état sous parce que mo banda ko coordonner ba tenir l'état mo banda ko sombela ba policier mais lelo oyo boy policier azo somba tenir moko sous Mozito soki soda akufi soki policier akufi l'état mo banda ko kunda mais lelo oyo boy soki ndeko na za soda maman Océan soki akufi et comme problème ya famille
so monzito policier bakaneni banda kosomba tenue militaire ou bien sokoto donc bozo mona que babiloko wana tout tant ba expert batali balobi non monzito azo mérité ko gérer mboka oh parce que depuis Congo za Congo ndena lobaki que notre premier ministre moko tatika ko travailler kwa monzito azali et puis pour la première fois tu reçois un président de la République a licencié en économie parce que depuis Congo ezali tu vois une université zaka musée Kabila asi ça peut classe c'était contenu ya ba problème azali moko na guerre moko zongi mais monzito sikoboye atangi classe na normalement asali ba formation et ça donc notre monde ba pouvoir régime ya bazunguluke oyo boye merci matondo mola mboka wana tokoloba te lokola régime oyo ezali ko sala mame to pesi no matondo penza na sondage wana pe to koyeba yango na mikolo mezali ko ya ndenge nini Fomuzito akosala makamna ye mais pour la ba siège wana ezali penza ya solo to moni yango soki penza mbe asungi buka mona buka kukila oseya okenda kozela bino yango pona kotalisa bino yango kasi mona mboka tulo basiko etumba pe ali côté ya ba Muzito etumbe ali bongo na ngambo ya ba Martin Fayulu po ekondongwa kasi toyoki bango balobilika moko te toyoki pe Muzito kuna bisika zali kimia kasi boko mona teke bandundu lelo eko kena kobeba po ete moyaka abomi moteke aboyi moyaka bango moko balobini non mama Osea Muzito asaka prophète monde ono bandimaka prophète na mboka na ete au même makambo ezoleka lelo obo ebi nani scène na biso chargé à communication extérieure mukulubundu Muzito déjà lobelaka makambo ezosalema lelo ona bandundu wana scène Albert Mukulubundu alobelaka pe déjà yango mais lokola Félix alingi koyoka te conseil ya bato ndo bomoni makambo na yosalema manga na Muzito il faut aloba Muzito aloba combien de fois biso to telemela ba mbororo ba utaka côté ya Rwanda o ba yaka na bangombe oyoka se Rwanda créaka moi désordre moko na Kikwiti Muzito aleka loba makambo wana à un moment donné bato wana bali moi ozo le kan lelo na Kikwiti na idiofa na itweme kuna bagungu eza ba enjeu moko politique oyo bo régime oyo bo parce que tinenge toza abwe problème oyo toza nango Félix ateki mboka ndenge za wana alors Félix ateki sio que non soto kene élection en 2023 ata ba bemande ba komi bato jali lunae ako gagner te d'où la seule façon oyo tikali pona Félix ezani ko créer instabilité partout à créer stabilité na ba bandundu à créer stabilité na Congo central à créer stabilité na Kinshasa déjà osomona déjà babiloko na eza kotalisa pona bango bazwa prétexte mo que non moyen to que élection ezate parce que insécurité zalaki na mboka oyo boye voilà babiloko mais biso siko toyebi yango alors pona ko mettre fin na ba makambo na tozo lekana ezo senga leadership moko éclairé leadership moko ya makasi et puis bato ba kozala mutuna nozo fonctionner ezate ko bato ni Muzito otanga api ote na tanga na Sorbonne na université mo boye basala ka makambo nutrition bako vérifier kuna boye nutrition ça la raté comme on peut ba yebi yango te osomona problème place ezali donc Congo ezo mérité bato o boye mitu ezo fonctionner normalement o bazana longueur d'avance so ba lobi que non likambo boye ko salema na année boye salemi parce que Muzito lobaki d'ailleurs na 2015 na 15e tribune nae alobaki d'ici 2021 2022 Congo eza na probabilité ya kokokisa budget à 11 milliards de dollars américains lelo oyebo ekuisa mito kuisa mite donc ba Muzito bazoka bato momboye sozo ki na mboka lokola o eza sérieux ba Muzito après ko gérer mboka comme président de la République baza ba patrimoine obo il faut ko protéger yango ko sala bango lokola monument moko boye que non soko za na problème oye consulter Muzito mais lelo obo makambo zo le kana na kwa mutu bateke na ba yaka mama Osea eloko wana biso nyonso nouvelle là to lobaki yango avant bien que ndenge komi lelo obo tozo séparate que bande ko na biso bayaka na bateke ngana bi bato banu na moi esprit wana ya brutalité wana te ozomona parce que biso bangala pe comprendre que notre moi chocho na batete la baluba ozomona mais bato ya banundu bazala bato moi accueillant et puis bazana respect à vie ya bato mais autres ozomona lelo bazokata bato ba sexe na bango bato bazoki mamboka insécurité nyonso wana pona nini tozui mutu azo mérité te na mutu ya mboka eza insécurité na lobisaki bino abo ba Rwanda déjà ba réussi côté ya nini ya Équateur parce que président South Afrique wana bala rwandaise donc ba Rwanda déjà baza wana et puis ba ko bomonaki Paul Kagame kendaki na Congo Brazzaville ba basali ba ko ina Denis Sassou Nguesso ba pesi bango soki 120 000 hectares côté ya Maluku po bango pesa Maluku na bango et puis na biso donc ndenge toza awa boy
tinde bozomona makambo ozoyoka na bandundu wana même na kisa déjà tout ça na sécurité est-ce que oyebi ke gouverneur oyo ya Congo central aza rwandais basango moko baza wana eza ba rwandais donc ba rwandais na lobaka ngo eloko wana na émission abo na analyse mona salaka ngabi bato na banda déjà ko se préparer depuis 1987 Mobutu azaka na vie bakotisa bato na bango na ba pastora bakotisa bango na ba couvent donc tinde bozomona basango wana babanda déjà ko préparer bango puis ba rwandais wana nde baza wana bachaka cotisation tous les rwandais bisi baza na bamboka na bayebani basaka mwa nini na babachaka donc lelo oyo boye soki bozwi pouvoir congolais qui na vote en élection atie bino mozutu a gérer mboka bokomona mboka ekozonga mobimba parce que tant mozutu azoya azotala pas une expérience est-ce que l'élection de kolanga il peut être OK malembe kabuya l'homme pour ça continuer sur ma vidéo pour te souffler pour te comme na souka pour ça OK sensibilisation est-ce que l'élection tu crois vraiment que l'élection oyo ya lelo Félix azola mabilo woni mozutu azui ah maman aussi kanga makamona zo bisabino lelo ah Félix akoleka te toyebi ki atie ndeko na ye Denis Kadima na Seni aza kasayen atie rapporteur ya Seni aza kasayen atie nani secrétaire ya Seni aza kasayen akena onip Richard Tumba aza kasayen tokena cour de cassation aza kasayen tokena cour constitutionnelle aza kasayen tokena ministère ya finance kasayen tokena banque centrale kasayen tokena ministre de la justice maman Oseya na ebisi bino soki Félix o mani tinda tozo sensibiliser bato ah bato musu baso ba no brino boka élection te biso to okene l'élection parce que soki to tiki ke non to boya élection to kelka na soulèvement non au moins le o ba député mbongo baso futama na baki yango talaka Eliezer à 2015 même moi chemise na ngozala mai na makila mais Eliezer le lo le capé au finga Martin fona ba mosito et ça sonne donc élection à 2023 ekozala vraiment sombele suka bisanga nde balobano sombele suka bisanga bolobonde wani nde bosala quelque chose o ba meli à Martin Fayulu m'a dit bosala lelo non que élection à 2023 ce gars Denis Kadima bandika oh élection provisoire bandika M ba congolais so babikino délivrance ya Congo et mon année ce gars comme on voilà comme ça bon lettre ya té maman aussi je vous dis congolais nyoso wana ezate kono ba biso to bima balabala po ba congolais partout bisika bazali convoca ya mozutu ozomona donc élection à 2023 eza article 64 donc ndenge eza na Félix asimbi mbeli na ngambo bakatela biloko kolia alors yemoko suka kopona soit atika na ndenge malembe soit babenda na ndenge ya Chivundu yemoko asa na déchoix donc biso toyebi ke élection à 2023 Félix akomekate po congolais nyonso même na kabeyaka mwanga nouvelle là ça kuna même na kana ngabisika ko kende le 10 awa boy donc congolais nyo sabi que non sous Félix et vie eza pasi rosa au pesa li sekité yango nozo mona biso to so bengisa bande kuna biso abanundu ma vigilance parce que makambo so le kana est wana eza makambo moko politique biso to kosala na part na biso et puis to restaurer kimia wana d'ici 2023 parce que élection à 2023 na lobby yango ekotali ça vraiment que non libération à Congo et puis congolais ne sont se sentir libre mais ce qui Félix alors bien même biso na ndenge ya Chivundu yemoko akoza responsable na makambo ekoma parce que oyebi na vidéo moko peut-être vidéo ngo na sana ngo ateme na kosenga kulutu Fabien qui swanuka Félix alobaka boye na mboka oyo boye basoda bazofuta na malamu te baza na droit ya santé ya malonga te bakatino ezaka à l'époque wana ezaka te mais bozo protéger batu wana mais ezo lekela ngai pourquoi pas boko balola minduki na bato bazo souffrir bino wana ngai te na kulukela bino vidéo wana ou bien na émission moko kulutu Fabien Salaki boyo kama kambo Félix alobaka ke bino basoda bato bazo nyokola bino bo balola minduki ça veut dire que Félix déjà baka er wana ki basala Kabila coup d'état donc yepé siko azo souffrir basoda c'est que toi bakeno basoda pe il faut ça nini ba réfléchir malamu pona ko bala munduki et pas nani Félix mundo pe sa réponse au moins on a biskaba to komoka nga Félix na maloba na e donc biso tozo bengisa basoda bozo futa mama be ngai mutu na lobi yango te na zui source wana na émission kulutu Fabien Salaki po azalaka porte azalaka chargé ya communication papier Tienti Segedi ba vidéo ezali o Félix alobaka que non so basoda bazo futa mama be basa nini ba balola munduki donc lelo o basoda ba futa mama be donc il faut pas non pas Félix potanga alobaka na tawana abulaka na zo mpona Kabila donc biso siko to kosala biloko wana te parce que mutu kosala Félix coup d'état azate biso tozo kene na Félix ni élection zo pouvoir pesa na muzito soki muzito te pesa na bato ba ko travailler parce que tous les moutons ça na ka Félix
eza kwa misindenge baloba non bato ba okena affaire na lifelo mais bato nyonso ba kozala na kaya ba mozito côté ya libération ya mwana ozui fayulu na bato ba koya ba mwana baza na kaya peuple ozui kaya Félix kaya Binemi Bemba oba Bemba azalaka sponsorisé soutenu par ba Rwandais ba Ougandais ba Kenya pe ba soutenir Bemba yo soki makambo so le kana esi Bemba koso alobeli yango te mais tango Bemba zo kana Équateur no ngana kendaka ko sala rébellion parce que ba kabiliste ba ngana bezo ba komisa Équateur elanga non mais Mouzé Kabila à travers na papa Bemba comme ministre à l'époque ministre de l'économie au moins maman aussi le lo obo ote na travail qui na Kabila j'avais accepté l'inacceptable mais Bemba travaille na Kabila comme vice-président chargé ya nini ya finance et cofin à l'époque qu'est-ce que Bemba fait bon non article 32 oh non article 18 oh à quoi ça biso ba code Bemba c'est le ridicule Équateur Isaiah Mozito ngana za moko Équateur naza Bumba Tracier Bemba yebi tout ça bambuza nous allons faire tout mutu moko ta voter Bemba en 2023 attaché candidat député provincial biso bangala to voter Mozito massivement pour que non batonga banzela et puis développement et na mboka na biso et puis sécurité so Bangala bako voter Mozito massivement selon Bruno Mimbenga. Merci encore une fois vraiment la bilono so pote tonga le lopato Simba Esther Bemba na mama kambalobi pen bande ko lézard mais merci encore une fois na vérité ya député na biso mona mboka Denis Sanga pe na bande ko musoso balobi oui tozora mbongo mais ba kele su musika ko loba ete ba député ba futa makala ndenge na bango ba misusu bazali kolo ya mboso bazali kolo ya Félix bazali kolo pe ba misusu bazaka konyoko bazaka kala ba 7000 10000 ba misusu donc kune yali soko ndimi corruption ozali kolo soki oboyi ozala se c'est quoi ba obazora 21 na ba obabundela rapé nation ba rompe bandi ba 21 to ezandege nini donc to kofuye yango po total sabilo catégorie ya ba député wana merci encore une fois na mona mboka Bruno Mbenga mais to souffler na vidéo oyo mama mingi na katako bande ko langai na sankuru na ebité bala mende ba show kitundu bo ali penza ebele kasi na ebité kabuya ko tshela biso pe vidéo ko tshela biso pe mwa nini photo wana na bade défilé botala nano ambulance e memara bato na nini mais tcha vidéo juste to retrouver pe to kabwana boye kokoma na fondation na Christovic SARL ba compagnie eyengi mutuna makolo ezalaka existe te monsieur Kabamba Mulangi ya cité hier le 23 février 2022 ba pesier 2 millions boye kokita kaka yemoko motomoko wana ba pesier lisusu na 2019 azwaki montant ya 400,000 US. Toyeko koma awa na nani awa na fondation Mutota. Esber ONG. Ba pesa mepa Clotilde Mulumba Kapinga. Azwaki mbongo na ye le 8 avril 2022. Azwaki montant ya 981,000. Presque proche à 1 million. Bayeko pesa un deuxième paiement. Boza komona nde na zako na disango malamu awa. Deuxième paiement, azui yango mokolonini azango le 14 avril 2021, azwaki 617,000. Donc la moitié à 1 million. Plus de la moitié à 1 million. Toyoko koma epa ya mama ye moko. Mama ata salaire ozako zwa. Mais na bambongo lisusu ya ba foya ba industrie ya bisanga fondation oyo zimbongo. Fondation bomoni yango fondation Denis Nyakero. Ba signé kuna kombo ya promoteur ya projet ache moto na ye Joël Mukumbikwa le 17 novembre 2021 bazwaki 820,000 proche de 1 million. Toyoko landa awa Denis Nyakero sous fondation Denis Nyakero bazwaki montant ya toujours la même personne bazwaki yango le 21 août 2020 bazwaki montant sous ya 960 donc bakopesa mbongo misala ngo emona na kapete oyo nyonso boza komona oyo liste oyo nazana bambongo bato bazwi oyo esali eloko ata moko te na kolanse bango défi boko
bokomona basini nyonso oyo nayebisi bino ntango nayebisaka bino que j'ai les documents et je les lance défi baya kocontredire mpaka natikalaka komona moto te atelemela mpaka aloba o mpaka kosi oyo nasala yango nyonso oyo yango oyo boza komona boza komona ndenge biloko nakoyebisa bino makambo ya FPI financé na dossier à 100 jours bomoni bino moko bazoloba nini subvention complémentaire totalement financée na 100 jours mbongo ebimi botala badate mpo boya koloba te ke mpaka na bino akosili bino akoseli bango makambo nakosa te nalobobe bosolo monoko ya mpaka elumbaka solo me elobaka be bosolo tokomi awa bokomona bino moko makambo eza kosalama bambongo ndenge eza kobima bakopesa bato bakotyala baposhi na bango moko bayebi nini bakosala ngai naleki kaka mpona nakisa bino mpo boloba te ke mpaka kosi bino mpaka bozomona misusu awa subvention totale financière sur le programme d'urgence du chef de l'État botala bambongo ndenge ebimi bambongo wana ebimi na bafondation wana eza soko bolandi bakombo nango bokomona yango nyonso naza na badocument nyonso nayebisaka bango balanse kaka mandat d'arrêt international bakoyoka eloko soki nasilisili bino dossier oyo nakoyela bino dossier ya francophonie kuna ezali nde sombele suka bisanga wana nakoya kolimbolela bino boyeba nini ezali koleka na kati me bokoyeba ke moyibi eza na hiérarchie moyibi na république eza nde na hiérarchie bokomona bino moko nakolimbolela bino bomonaka biloko mpo boyoloba te ke mpaka koseli bino bomoni bamonte eza kobima so bokenda batotalité bokomona bambongo ndenge eza ba 21 millions ebimi obeboye bayebisi bino réserve etonda réserve bazokosala ya bango moko ntango ngai nakoyebisa bino biloko oyo bokokanisa lokola ngai nakosakana ntango bino bokolala me mpaka aza kobundela bino koyela bino makambo bomoni bamonte ya bambongo presque de 1 milliard ekobima mpo na kosakana na mokili kosakana na Congo eza bato bakokufa na nzala ngai nazongeli abe kaka epai ya mama yo mbongo oyo ozwi osali na yango nini yebisa peuple congolais ayeba yango boyokaki nayebisaki bino mikolo eza koya bapremière dame baza na droit ya kofongola su bafondation te mpo oyo ngai naza kobenga yango moyibi président alobaki nini bayela bapreuve te ngai oyo naza kolakisa ngambo na kreye biloko oyo bomona biloko nyonso oyo nameki kosalela bino yango na monene na grandir yango mpo bomona liste eza molai bapapie eza nasa nango liste ya bato nyonso bazwi mbongo kasi nasuki apo ozali video nakozongela bino na audio mpo nalimbolela bino quintessence ya moyibi eza na kati na mboka oyo aza koloba ezali mpaka sénateur tshisekediste Poutine KGB l'amiral empereur maréchal mpaka nkumu bokulaka oyo Etienne Tshisekedi atika alobelaka kabuya lunyeka moyibi ya telefone ya Alexis Mutanda. Bonne soirée, bonne journée à tous. Mwana mboka tokomi na biso pena na suka nini okoloba en tant que résistant na makambo nyonso wana bunagana lelo eza ya kokoya Fizi kuna tokomoni mpe la Congo central ape la Kinshasa baza kokanga bato koboma kolia baorgane et puis na oyo ezoleka la bandundu mpe na makambo oyo ezoleka na kati ya badepute na biso lolenge oyo bakozwa mbongo bakovote baloi pena te bazali na bango kaka corrompu et puis na makambo etali Monesco anemo potokomi na suka. Oui, anemo mama aussi tokoloba ke no makambo ezoleka na bunagana eza pasi na mawa tant tozomona Bemba akomi ne porte-parole à Félix parce que bazwi mboka en otage pour na ba intérêt na bango. Alors lelo oyo boye bakali su papier tient tisika da bisaka Kabila tango yakana ba kaduko wana ba Rwandais. Abisa bango bato yena bango oyo bosenga bango facture. To futa bango bazonga na mboka na bango. Mais lelo oyo tomoni présence ya armée Sud Soudan. Armée ya Kenya, armée ya Rwanda pe déjà bakozala a.
armée ya Burundi ya Uganda baza na mboka biso mais siko tozomi tuna batu wana ministre de défense à sur les États-Unis pour senga oh yango mosko ministre ya défense wana ngalo baka ministre za Rwanda batu changa kembi kaka yemo akena na Russie kaka yemo azongi su na Amérique batu wana bakoza bino seriete alors lelo makambo zo ka mboka na biso ozomona keno na makambo ndenge basololi parce que andaki pe RFI balobi basoda ya Burundi bango ba coopérer kaka entre frontière na RDC Rwanda pa coopérer kana na frontière na bango donc Rwanda Burundi batu na batu bazo comme si RDC mutu anza sa plate bande na ye parce que Félix azana mbongo ofuta batu wana te nde bomoni lelo o babibino mutu na mutu asala nini azwa na ye mabele ndenge alingi bo exploiter koso na lobaka yango awa Félix ne contrôle pas la partie est ya mboka na biso Félix azo dondo aka côté ya ouest alors c'est le moment sikoyo que non biso to boya to pesa mais beki wana te que notre bo élection biso to kokene na élection et puis ça déjà une manière où le peuple déjà commis na kanda parce que tant on a landi déjà maman azofinga journaliste confrère na ye Christelle Bwanga azofinga Peter Tiani po biseka ah ndeko na nga ya mwasi bino vraiment bandai koleka awa bobosole na ba Daniel Safu bo l'exanga émission to défendre le peuple mais ba kena assemblée nationale baso zo 21 000 dollars américains intérêt à peuple za wapi au moins les maman aussi alors yango na siko mo siko na politique ya mojito tango tokoya député nationaux nyonso 2500 dollars nde bazo futa na Angola 1490 dollars nde bazo futa na Burundi oboyo kosa bilanga tala bato ka Beliezer soki bazongisa ka visima eleza kofinga awofinga bato te akolobela Martin Fayulu mabete so beto zaki na mboko sérieux ali Tambwe Eliezer Tambwe bavotaki ye comme député na parti ya Moïse Katumbi vraiment mais alongo na parti ya Moïse Katumbi ake ko ça la partie donc d'office il faut perdre venir place wana mais tala Félix azo piétiner ba mibeko ya mboka et ça soni na mawa yango to bengisa ba congolais IDPS bateki parti siège obi place bazolo ba keno IDPS ekene ko ba otina ona yolo IDPS ke yolo ba otina ona yolo soit okena mombeli donc Félix ateki IDPS ba sombi parti wana po basala shop na lobaki yango Félix akoma na ya feriste commerçant donc peuple congolais bande konangai mais maman Osea kende wana komona ngo tangu Lorenzo président ya Angola bakotina ngo soit na mombele ou na yolo probabilité bazo étudier kotwana soki simbite batinde ngo na bibo donc eza une manière ya koboma ba militaire debout kwibisa ba okeno biso tozwi o tolukaki ale tikali wana itali biso te parce que lelo oyo boye batu o bozo mona ba za ba criminel to ba o bango basaka mobutu bandi mape ba critique to comme na suka mona mboka nemo bon anemo biso tozo travailler parce que 2023 to pesa Monusco je crois les 15 né to sola ki na bino tozo sensibiliser bandeko ba soutenir biso parce que makambo o batu belé bazo benga ngai bazo déranger Bruno akala Monusco to moni Monusco azu ba doit ko pesa na est bandeko biso pe est ba sepeli or bazo bosanga no baza na kati ya piège biso bako chango pelo kwa mabe bako pesa bino mwa kanyaka pas sécurité biso to bita na Monusco alonga na Butembo mais Monusco alonga na Congo mobimba yango to bengisi ba congolais banso les 15 to kosala ndenge to salaki pona kotia pression pour que non Monusco azonga ba député wana bozo conscience 2023 ebele ba kozonga